Bonjour, 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 bonsoir, bonsoir. Nabisika nyonso bozali kolanda ngai partout dans le monde entier. Yalo la nabino yeyo leke bakulutu na ye ndeko nabino yeyo pourquoi pas mowumbu nabino. Na apesi merci mingi na yawe njambe ya lola apesi nga lisusu makasi ya koya liboso nabino na ntina ya ba realite ya mokili. Ngaye yo mingi baluki ngai batindi ba message ozoyo kanate ozomona na te ndenge nini masolo nazali vraiment bo excuser ngai nazaki na moi problème technique mais ça va. Nazo pesa merci na bandeko nyonso basali intervention na lisolo na biso euti koleka ya équation vraiment merci beaucoup. Baye batindi ba audio, baye ba commenter, baye batindi ba message, na baye nyonso ba bengi, vraiment nzamba lola zongi la bino ya mingi. Bandeko awa na lola masolo TV epai na ngai ndeko leki mwana na bino, sentez-vous à l'aise. Situation nyonso oyo zanango, awa epa na biso solution ezomanaka kaka. Torataka likambute solution ezomanaka ata eza ndenge nini. Lisolo na biso ezalaki vraiment matata makasi, mais en tout cas solution ezomani. Na baye ba bengi, na baye batindi ba voice, na baye ba sali bo bazongisi lisanga ya nyonso wana epesi biso vraiment réponse moko malamu bien que na bo pasi nyonso. Na mawa nyonso. Na ba regret nyonso, mais solution ezomani. Vraiment merci les sousou na bino nyonso bolakisi bonne volonté bolingo wana ya ko porter un plus ya ko luka ko pesa solution ya ko luka ko aider en tout cas nzamba lola zongi la bino ya mingi koleka. Comme conseil pour na biso nyonso eloko na kogi ko bakisa kaka na ntina ya lisolo na biso utaki koleka ya équation boyebi ndenge lekelaki soki ezali mbala liboso ozotala ngai ozo comprendre eza ndenge nini kota na lola TV masolo luka lisolo ya équation 1 2 okozwa idée ya makambo oyo nazolobela sikoyo. Alors eloko na kosenga kati na ba couple na biso ya liboso to banga nzambe. Tobanga nzambe kati na ba couple na biso. Po tangu bozali ko banga nzambe okoyeba nini esengeli kosala. Mama kati na libala banga nzambe ndenge moko pe papa. Papa tiki yo ake ko luka vi. Mama yo tikali papa bimi ko luka. Banga nzambe bisiko tikali ndenge moko pe papa yo pe bisika yo kei bo banga nzambe. Poto ya ko kweya na situation oyo te komelaki bandeko na biso. To banga nzambe. Toza la fidèle kati na mabala na biso. Papa oza marié zala fidèle na mwasi na yo. Mama ndenge mo pe zala fidèle na mbali na yo. Malade ezali. Pona ba jeune fille na biso na ba jeune garçon. Olingi mwasi. Mobali alingi yo. Bozala nanu presete ya kosala makambo nyonso. Esengeli bolekana na ba test. Test ezali très important avant le mariage, avant nyonso. Bosali sanani ba test, bosali test na bino ya VIH, bosali si lisusu test ya compatibilité. Biso ebele tokipaka yango te, tochaka yango kate, mais eza très important na ba vie na biso bato. Mwasi lingo bala luko yeba état de santé na ye, ndenge moko pepe mwasi mobali yo zondima. Ko kende nanu na loyenge te ndeko luka oyeba état de santé na ye eko sunga eko épargner makambo ebele. Même biso pe kati na ba couple ezaka kati avo sasa ba examen oyo kanani ko beli oyo kanani ke non nazo sentir nzoto non ndenga naza boye pe na kosasa na nga pe examen na kosasa na nga pe test epekisa mite. Popo maladi mususu pe tozwaka ngo na kozanga koyeba. A partir ya ba ciseaux, ba gilets, ba tondeuse, okoki pe kozwa maladi omiyebi te. Mais tangu mwa ezali liwane kosalisaka ba test tangu nyonso ezali, ekosunga bino kati na ndako. Tangu mususu papa azwaki ngo deja par erreur na esika kende okati la suki.
par erreur na lobby. Mais soki ke boza na habitude ya kosalisaka test, okoyeba deja ndenge nini kozalela nga lokwa na komi boye, nayeba ko protéger bana, nayeba ko batela mwasi na ngai. Mais soki ke bosalisaka yango te maladi pe koko kotela nango bino deja na ndaku, bozo komiyeba te pe komema bato ebele. Pona bandeko oyo, oyebi deja ke oza deja na maladi oyo tozolobela. Oza deja na situation oyo tozolobela. Eloko esengeli na yo kosala. Lelaka mawa na Nzambe tangu nyonso. Bondelaka mawa na Nzambe tangu nyonso parce que Nzambe aza Nzambe ya lebanaka eloko te. Ye asala likolo na sepe biloko nyonso ezali kati na biango. Aza Nzambe. Aza capable ya kolimusa pe malade eza na nzoto na yo soki alingi na ye. Lelaka mawa na Nzambe tangu nyonso. Respecte komela bakisi. Kokabola maladi te. Longola souci. Ndeko yo mtoza na kati ya situation oyo bisika nyonso zali partout dans le monde entier okolandanga okoyokanga. Lelaka na Nzambe Nzambe aza Nzamba mawa. Soki alingi na ya sepelisa yo okokamwa. Respecte komela kisi na yo ndeko. Longola souci, longola souci. Kokaba maladi te. Pourtant mususu ozwaki yango na volonté na yo te. Na bandaku bandeko, biso mingi toza na habitude ya kosalela ba brosse moko. Batu mususu bazalaka tango azo brosser, mo makile bimaka na munoko ezolakisaki ba pote ezali. Soki kote azo brosser, aza na ba pote na munoko. Kuna pe ba pote na munoko. Facilité ya kozwa maladi ezali. Maladi okoki pe kozwa maladi na nzela ya munoko. Bandeko tozala mayele. Biso mingi tosalelaka brosse moko. Tozongisaka brosse moko. Bomeka kotala tangu yo brosaka makile bimaka te. Na nzela ya brosse pe okoki kozwa maladi. Merci beaucoup yango ezalaki na ngai ya kobakisa na lisolo na biso eutaki koleka ya équation parce que za lisolo moko epesaki pasi, epesaki mawa, epesaki ba raisonnement. Na ebike mingi kati na biso ti lelo bazo raisonner, bazo kanisa me makambo ekosuka ndenge nini. Me lisolo ekokata ndenge nini. Me ba couple oyo bakosuka ndenge nini. Solution ezwamani, bien que na bopasi, bien que na mawa nyonso, kasi solution ezwamani. Nazo profite lisusu ko informer na bandeko nyonso ya Irlande. Publicité oyo ezolekaka na suka ya masolo na biso publicité ya Cross Agence. Agence ezosala. Na bandeko nyonso baza na Irlande. Oza na bezo tinda mbongo, Congo, Angola, Brazzaville, Brésil, États-Unis, Canada, Amérique, partout dans le monde entier oza na bezo tinda mbongo, ndeko zomani awa na Irlande. Contacte ngai. Mbongo na yo kokoma na bopete nyonso. Awe pa na biso retard ezate. Manevre ezate. Opesi lelo kuna pe bandeko bazwi. Ezate ke obake nokutana na se ya nzete. Otoke nokutana na avenue wana ya munene wana ekabola quartier wana pozo mbongo na yo. Non. E pa na biso agence koyelo na ndako. Kaka ndenge bozomona na publicité wana. Bako benga ndeko na yo agence ke na ndako. Bisika nyonso bovandi. Quelle que soit distance. E pa iwapi bandeko na yo bazwa mani. Cross agence kokoma wana. O biso e pa na biso. Mituke koma kate. Bako parke quelque part. Bako tambola makolo. Kaka po bakoma na ndako na bino. Biso mingi tokutana ba problème oyo kotinda mbongo. Ezalaki sans ya kokanga matango ekoma na ndako ekomi 99 kingandi. Okotuna boye yana longola kimbongo atike. Yana sombaki maya komela na nzela. Cross agence esungi biso. Jeune riche. Cross agence esungi biso. Alongoleli biso tike. Alongoleli biso likamu na transport. O lelo na kokite po na zwaki mbongo atike te na kobunda na lobi na kende. Esili.
ye moko akoyela yo tina ndako baye kotikela mbongo na yo soko za na besoin bazwa na dollar yo kaka bazwa na euro yo kaka bazwa na franc eko dépendre kaka na yo moko bandeko to saisir opportunité oyo eza vraiment kitoko makasi donc mama papa ndeko grand frère mutu nyonso yo kotindela mbongo avandi na ye na ndako asutui kaka grosse agence eyeli ye kotikela ye mbongo. Merci beaucoup. Merci beaucoup bandeko lisolo na biso eza nango ya mukuse makasi eza na tata na biso moko abengi ngai ayebisi ngai ndeko na ngai leki na ngai Lola Masolo TV mekana niko komisa likambo oyo na communauté na biso ba mekana niko yoka batala soki na lobaki mabe soki na sali likambo ya bien te liboso ya mwasi nanga parce que na ndaku na ngai mwa matate bandi kokota matate bandi kokota na tina nini bandeko bino mo boyebi ndenge to se confiner na bandaku mikolo na ndenge to se confiner na bandaku papa lobi ya sali constant na ye banda to kota ndaku mama ko sala sala ba misala ndaku ndenga za ko salela ka salela ngo tanto zaki na biso na vie na biso normal ezalaka lisusu te akoma ko sala soki alingi akosala nepe 4-5 jours asimbaka na ye ndaku te akolamuka na ye na pinjama na ye avandi na ye pe jino mobimba kotine na YouTube atala o mabe azonga na ngambo mabe abaluka koto mabe ndenga za bongo kotia beauté mwa propriété na nzoto abongisa bodoki mama amikipaka na ye susu penza te même bana kolandela mwa basoin wana tolandela na bana biloko nyonso na mama diminue yango papa a remarqué yango ameki ko observer azwi ta na ye atali amoni ke ezo continue ameki muke kosolola na mama kosolola sololi na mama amemi ngambo mama pesi réponse alobi ke oh yuzo ebisa ngai na salaka na ndako est-ce que tokoyamba bapaya banani yango bakoya kotala biso batu bavandi na bandako na bango batu bakoya na bango awa te nakende koboma nzoto kobongisaka ndako mpo na nini ozo ebisa ngai natiaka babote nabongisa nzoto natia bapropre nakobima na ngai te batu bakomona na bango mpe ngai te likambo nini nango na mitumba mbeka kotiaka babote batu bakomona na bango ngai te nakobima na ngai mpe te ata kutu bana nango yo ozolobela klase esi ekangama nango baza na bango na ndako propre ya ndenge nini yo olingelinga natia ana ndako bandeko esali pasi papa alobi namekanani kokomisa namekanani kotalisa likambo oyo soki ye alobaki mabe obi asali ndenge nini mpo banda wana mama akangeli ye kanda boyokani na ndako eza lisusu te kaka na mwa maloba oyo papa alobaki ke mama namoni tokomi komitika mingi nzoto ndako mpe ozosimba ngo susu penza te okomi no kaka bongo soko ovandi na pinjama na yo kolandela babiloko na yo na YouTube kolamba soki se alambaki te jaba biloko soki ya une semaine donc abimisi ka bola chauffer so ko sala bino fufu so sala bino loso bolekiseli ka journée bongo mais moi kolandela ndenge ezalaki ndenge tozala na vie normale eza lisusu te banda na lobaki bongo mama siliki tokomi binemi na ndako soki ye aza na cuisine nga na chambre soki nga na chambre ye ake na cuisine ya esali pasi mama na ngai nayebi te naloba nini pona kotala wana nayebi te soki papa mabe nini yango alobi soki eloko nini yango wana ya pasi eza wana nazoyeba te ndako eza ndako na yo moko mama po obongisa ndako na yo esengeli nano oyebaki koyamba bapaya lokola batu bazoya na bango lisusu kotala bino te na ndako okoyamba nao batu te yango kotika ndako na yo bongo bongisa ndako na yo mama tia propriété na kati ya ndako na yo eza pe na cadre ya hygiène propriété pe benganaka maladi na bokono oyo toza nango ya coronavirus soko ozokotika pe susu trop de saleté na ndako eza mabe ndeko mwasi bamama ebele kutu na ntango oyo nazoyoka na bamasolo babakisi propriété na bandako muke muka niki toilette muke muka simbi bapoignet place osimbaka baprise ya banini konani tututututu mama nyonso azokolandela ko désinfecter air nyonso epa na yo ekomi le contraire
do yo salaka pona bato soko yo ndeko songolo papa songolo azoye epa na bino bongo ndoko bongisa ndako na yo no mama ndako esengeli obongisa ngo ere nyonso ata okopema mokolo moko to mibale me misato mama telema simba bacoin bongisa oza mama kati na ndako mabeni nango papa asali oza na droit ya kosala yango kokipe bana ata bakobima te me mwa kolandela mwa propriété na bachambre bana bana ebele bazalaka asisi kolia na cuisine amemi musuni wana ti na chambre kende kotombola mbetu na chambre bana otala babiloko ezalaka kuna na mama nanga okokamwa okokamwa bitabe busu bolia na cuisine soki jour nini ekebima na se ya mbetu na bango koyeba te kende kuna mokolo nini arrivaka ndako ya bana ezalaka pasi sikoyo ndeko komi kosala no ba 5 ba 6 jours osimbaka na ndako te bando vandelaki YouTube toboyi te okoko vandela YouTube biso baye ezotala biso na YouTube meta musunga avana ya koloba lisolo na sina bongisi ndako nanga na sina ekipe bana na ngai bongisa na ndako na yo komi tika eza pe kitoko te ndeko mwasi tia mwa bote na mwa poudre na ata okobima na yo te me tia bote yo tielaka bote bato obongisaka nzoto no po bato bamona yo omonde tozokotisa batrouble kati na mabala na biso yo ozotia po mutu alula yo mutu amona yo siko ntango mutu wana kolula yo abandi kolinga yo soko oza makasi ya koboya te soko oza mwasi ya fidele te ozomona te ozokotisa desole na ndako yo moko ozobenga muyini yo moko ozoluka baproblème bote esengeli otia yango mpo na papa mutu aliboso esengeli alula yo eza mobali no kati na ndako bote fo otia yango mpo na mobali na yo oui batali bana pe bamona yo propre boye na boye eza mabe te me ya liboso ezali papa okoki kotiaka bote te mpo bato bamona yo bato yango banani nsima ya komona yo nini yango ekoya nini ekosalema me papa alingi ozalaka ere nyonso propre mwa poudre mwa nini banda tose confine biloko nyonso wana olongoli no yango pijame ekomi lokwa teni ya sika banda olamukaki na yango ovandi no na yango journée mobimba osali nyonso songi osa kaka na pijama non tobongisa bandeko biso nyonso baye tokweyisami kati na mwa lisolo na biso oyoyo na regret oyo papa atalisi na confinement oyo noki mame epa na ye mwa négligence ekoti nango ya kokipe makambo mosusu donc ezolobela nango yesusu eloko te mpo na nini akoyamba ne bapaya te akobima na ye te bato bakomona ye te non mama kasi papa ye wana akomona ona ndako bongisa nzoto na ozala propre papa lula yo bandeko ebele bazalaka soki kaka abimaki papa ntango koya kotuna omutuna obimaki ovandi kaka boye kaka obongamaki na olati propre obimi ntango papa koya kotuna yo obimaki ndeko papa tuna ko mutuna na paske yo po tia bote po tia maquillage fo obima ozana na sortie ayeba deja ke mwasi nanga tiaka ne kaka ba bote mwasi nanga tiaka ne kaka ba maquillage ba propre biloko mike soki alinga bima alors papa tanga koya ko comprendre ke obimaki parce que yo tia kaka bote soko lingo bima mena ba o ba tiaka na bango air nyonso ato obimaki na papa koyeba te ke mama obimaki parce que air nyonso tiaka no ka bote soko mitika pe kaka bongo biso ba mama do mvalangani kaka bongo elongi pwelele ovandi no kaka bongo kaka neto milingi te papa pe wana kopesa ba réponse kitoko te ozo tune likambo papa zo répondre lokwa mutaza na kanda lokwa mutaza na appétit te lokwa mutu moko boye asi abaye soki ndenge nini me mibongisa kaka zala propre tia mwa babote na yo bongama na ona niveau ndako kaka kozalo pena kitoko omona papa komi kotia oka oleka boye papa tali ozonga boye papa tali yo oleka boye papa komi kotuna tuno ba mituna akomi koyoka esengo kopose yo ba question ya kotia yoka parce que ozobima kitoko propre montsunga bien ezobenda papa mais soko zakaka wakala kitoko te papa akoma kotala na ye pe bato mosusu baza libanda
akomi nepe kolula nepe basi mususu ya libanda tangu yo komona bongo monike na ndako diable akoti awa mobali nanga nazo comprendre te okomi koluka ba pasteur ba ya kobondela nzoka nde moluki makambo eza yo moko ndeko mwasi bisika ozali soko kolandanga soko koyoka ngai en tout cas na ba mama na ngai nyonso tomeka kosungama na biso nyonso toza na mwa ezaleli oyo soko oza na ndako donc ovandi no kaka donc ndenge wana soko lingo bima omitumbi po bata libanda bamona oke ozalelaka bongo nzoka na ndako ozalelaka bongo te eza kitoko te zalela bongo nde na miso ya papa parce que yende mobali na yo yende abala yo yende esengeli amonelaka yo bongo bato wana yo ozolinga bamonela bongo intere moko place wana eza nango te ekoki mpe kutu kolukela lisusu problème mais ntango papa azomonaka o propre bongo ndenge ozozalela ezosala papa kitoko ekotinda mpe papa bamakanisi mosusu te bapapa ebele baloba balemba mpona koevite problème ekoma te ka bengelanga mbila ekoma te ke boye na boye tokendelaka bongo so bolingi bobima tuta bote so toza na ndaku elongi pwelele. Merci beaucoup lisolo na biso ezalaki nango juste kaka ya mukuse na bandeko oyo bakutami na bango na lisolo oyo te na uti kolobela ntango nyonso ozalaka na o propre obongisaka ndaku na yo osalaka no nyonso en tout cas félicitations boumela confinement oyo elembisa biso te metango nyonso ndaku moko bofongoli mwa ba fenêtre mwa mupepe bima ekote bima mwa kolandela ndako respire na mwa ndenge moko ya kitoko malgré to na confinement na bandeko basalelaka na bango baza déjà bongo na bike bamama ebele baza propre bamama ebele basalelaka na bango makambo nazolobela félicitations bamama nanga boumela na biso baye tozamo bato mo boya mo kozonga sima mo kobosana mo bolembu mo kobaye tomeka kotelema mpona likambo wana kobongisa ozano na ndako tuti monzele na yo o tuti pena monzele na yo penza papa aza wana akosepela kolula yo ekosala bien oleko zelaki o nazokende place songolo nazozonga boye alomi bomi poki nolakisa kitoko na bato mosusu non eza malamu te tomeka kozwa mayele bamama na nga bayaya na ngai tomeka kobongisa bakote wana ngai moko mpe ndenge naza boye na mitala mpe na ngambu na nga esika nini oyo nabongisi te na confinement oyo esika nini nazokolandela penza malamu te na profite kati nango ponga mpe naza mama nga mpe naza mwasi vraiment esali pasi esali mawa papa na biso atalisi regret na ye na kati ya confinement oyo mama na ndaku donc neti mwa kotika mwa bakolandela wana azalaka nango eza lisu te parce kayebi ke akoyamba bapaya te akobima na ye te bato bakomona ye te eza raison te en tant que mama il faut kozala kaka prête air nyonso kobongisa ndaku propriété kosala malamu kolandela toujours bana bien que nzoto eza nzoto air mosusu tozalaka olembi mwa fatigue okolemba mukolo moko to mibale mikolo misatu telema simba ndaku na yo bongisa nzoto na otia propre pembeni ya papa ekosala malamu mama na ngai bisika nyonso bolandi ngai partout dans le monde entier tomeka kobongisa na yebi ke bamama ebele tosalaka na biso deja makambo na lobeli toyebi na biso yango tobongisaka na biso me ntango lisolo ekwei na terrain eza wana kaka po elamusa lisusu biso po ntango mosusu mwa bolembo eyaka mwa kobosana mwa kobaye totelema tosala ndenge esengeli paske bamama toza bakonzi munene na kati na ndako toza na misala ebele esengeli kosala soko oza na ba jeune fille ba jeune garçon lakisaka bango deja talisaka bango deja ke koto kosimba koto kobongisa koto kopangusa ekosunga biso makasi ndako eza na misala ebele otala bilamba kolamba kosokola basani bongisa cuisine salon na yo salle de bain chambre na bino ba chambre ya bana surtout ndako ya biso ba mama ya bana ezalaka vraiment na musala makasi tolemba te to continuer kosala ndenge tosalaka yango ntango nyonso na bandeko pe mwa bolembo ekotaki pona ba confinement ovandi no bike na kobima na ngai te bakomona na bango ngai te mwa bolembo ekoti bakote muso simbaka lisusu te mama simba bongisa tia propre na nzoto na yo ekosala malamu mingi. Napesi merci mingi na kulutu na ngai ya chérie Annette Désolé le ndonda na kati ya France
Merci beaucoup Yaya. Nazo profiter lisusu ko souhaiter joyeux anniversaire na mukonzi mboka na biso Fati Beton. Joyeux anniversaire papa yayo yangwana. Naza lisusu na bandeko ebele bakutami na ba joyeux anniversaire mukolo moko, ba mususu mama na mwana babotami mukolo moko, donc epesi matata. Nazali na Mami Buki Fernando awa na kati ya Dublin. Mami Buki Fernando, joyeux anniversaire. Nazali na ya Selina Muzola na kati ya Carlo, joyeux anniversaire ya Selina. Tozali na ma belle Christella na kati ya Canada na Calgary. Donc vedi mama na mwana mukolo moko. Mukolo mama azoko fete anniversaire na ye bébé Kikasi ya abotami. Donc joyeux anniversaire ma belle Christella Kumbumba na bébé na biso Kikasi ya joyeux anniversaire na bino yango wana. Na bosanite bébé Meterdi Nzau na kati bébé Meterdi Nzau na kati ya atai na kati atai bébé Meterdi na kati atai. Bino nyonso vraiment ba joyeux anniversaire na bino. Nzamba zwa lokumu na oya sali kati na bino ya kobakisela bino ba inani de plus. Tokutani na lisolo ezali koya. Merci beaucoup na bino nyonso. À suivre. Avec Cross Agence, faites vos transferts d'argent de façon simple, rapide et sécurisée vers USA, Canada, Brésil, Europe, Dubaï, Angola et les deux Congos. Pour plus d'infos, appelez au +1 253 292 75 59. Allô? Bonjour, c'est M. Gabriel. C'est de la part des grosses agences. Nous venons de recevoir votre rapport et on a besoin de vos coordonnées pour faire la livraison. Ok. Merci et bonjour. Oui, mais problème. Non, problème ti papa. Biso to zabapi ya Cross Agence. Biso nde muto wuti ko benga bino. Bengi nga kasiko pas même 5 minutes sur avion Tony. Non, non. Cross Agence, c'est la rapidité, l'honnêteté, la sincérité et l'efficacité. Ah bon? Cross Agence et kotikela yo mongo na yo. Papa, okoki ko signer. Na ko signer. Oui. Eh, faut na la tilamba. Cross Agence. Avec Cross Agence, faites vos transferts d'argent de façon simple, rapide et sécurisée. Cross Agence, c'est la rapidité. Avec Cross Agence, pour plus d'infos, appelez. Pour les États-Unis, contactez Cross Agence au +1 253 292 75 59. Pour les Canada, +1 514 557 31 51. Pour les Brésil, +55 219 798 242 25. Pour l'Europe entier, +35 38 764 31 520. Pour l'Angola, +244 94 956 495. Pour le Congo-Kinshasa, +243 82 22 72 848. Avec Cross Agence, c'est la rapidité et l'expérience. Avec Cross Agence, faites vos transferts d'argent de façon simple, rapide et sécurisée. Avec Cross Agence, pour plus d'infos, appelez au